Chaque news et télévision, l'homme est simple, José Young. Partition ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Nathalie Makoma. Nalobi yo ozomona te vraiment que ça va pas. Ba talent vraiment don nzamba tchakati na yo. Yo ozomona te que vraiment likabo nzamba pesinga vraiment izo concorder te na elateli na ngana ba coiffure ngana so sala. Donc nzamba pesi yo batala ngongo ya ba angelu ala yo moko moni yo moko lingi yo do yo moko komi na yo ba style moko ya ba diabolo. Bastille ozo sala biso na bilambo bilatela ya mwanzo komi na ngoyo oza bilatela monde ba dia ba demo mama toka ndo okoma na kupumbwa na butu bastille ozo sala biso eza bastille oya ba bato ba pumbwa na butu ya ba ndoki pourquoi nous sommes ba congolais pour ma passeport do ba commentaire ba batela ko bana ba photo tshaka wana njo tanga ngote na moto kumusaka na biso Nathalie moni yo Nathalie moni yo omusaka na biso tokozo to kangyo maboko ba to bakyo ba moni do kutu ko moni ndengo za wana makolo kutu dejo panzi oyo ba photo nazo mono panzi biso makolo biso to kanguka nde maboko ali tozuba mondongo ba pilipili to bakyo kuna na se comme ça ce que suyo vraiment gangi wana changer mbala moko vous comprenez yo mona poto mupimbo comme ulata ukomi na misama donc et là télé vraiment ils ont là que ça que natala comme misala matin natala comme ndoki pour et là télé wana ils ont la télé c'est la télé ba chor yo mo siki to konza ba peso ba voix moko extraordinaire ba voix na ba voix ba Maria Carré ba voix na ba voix ba Céline Dion ba voix na ils ont mérité ba robe de gala ils ont mérité ba tenue moko bo chic voix na ils ont mérité ba coiffure moko bo ya ba grande dame ba boucle d'oreille moko bo ngeli ou la télévision robe moko bo de soirée ou bien la télévision robe moko chic ou la télévision ba ensemble moko ya ba tailleur moko bo ya bien ba talon voix na ils ont mérité aux ala style moko vestimentaire chic pour accompagner voix na yo même attends aux alons ba style ba diabolos pour moi style là ba gothique on est pas style ba sataniste même attends ça là ba style ba sataniste mais ça là on anda pas na bino o ba style yo la tête ba style ba démon ba sataniste mais ba quand même public o ba lingaka yo o ba lingaka vraiment ba lingaka yo mingi ça là bon quand même plaisir là tu la biso bien l'homme là tika ko tira biso ba suka ba vert ba jaune ba rouge wana ozomo ate que ça va pas ya una mobali on va bala yo vraiment papa na ngai so pe JC moi sinon vraiment azo beba boy moi sinon azo koma vraiment boy moi sinon kalata azo kota fou azo azo koma liboma poma kama azo sala oyo ezo la sake moi ba semence ya liboma ezana ina mutu yo zora mona bato asara bien mona batongo zora ya zara kitoko alors moi c'est kitoko même temps ayembaka asara fitili na papa yemba na avec la jolibilité toujours malgré ba coiffure ngo moi liboma bande osala ndeti ya mais quand même asara ki moi bien tant moni moi ça comme bon heureusement ça moi sino na nzela te libala ezaka teke bosiba na kana bosala makambo ba salité na kata chambre libala ezape soko moni molonga lina ya komi kotenga ma molonga lina komi na banzela mabe molonga na komi na elateli moko mabe yo uza mutu uza neti papa na ye uza mutu zonga sene na nzelo bi mwasi nanga tala boy tala ba fan balingi ozala boy parce que naza sûr yo tanga ba commentaire ba tchela kaye yo uza ka te rôle neza ka te oza ka boti sa ke bana no rôle no pesa ke tala ke mwasi nanga komi na nzela mabe mwasi nanga tala be elateli komi olata mikolo azonga na nzela moni yo passe comme ça moni yo Nathalie ke baka na yoki yo za moto il faut so moni ozo kosa libombo ozo sa ozo kosa libombo tant to ko bako ba pili moni yo mo panzi so makolo
okomina basili moko leti likwanga nzala ondire ki pungu yo ozanga ndoki te namoni yo pumbwaka moni yo ole déjà ki ndoki mpo makambo ozosala wana eza sugiste te oza mutu ko makolo leso panzeli biso oza mutu tokangi maboko tobaki bamondongo bapilipili ntango ekoswa yo bongo okomprendre ke congolais basakanaka na ye te mpona osala biso motema mpasi boyeko yo momona te ke voi oyo nzambe apesi nga ifo nabatela yango talon nzambe apesi nga na kobatela yango ndenge nini kobatela yango ezaka te ke soki ndenge nini kobatela yango mpesa ke ozosala bafideo moko boye oyo bato baza koencourage toujours au carrière nokende toujours liboso tomonaki aujourd'hui Nathalie elle est bien habillée Nathalie elle est bien coiffée Nathalie ezobakisa mo ba un de plus même attends osala musique te mais mo okangi mo photo mo bolati mo ensemble mo kitoko oyo mettre en valeur tokomante Nathalie elle est bien habillée aujourd'hui même yo moko pe donc eromatise sur ba point sur la carrière na yo comme si vraiment ok pas quoi faire ça yo coiffer mo ba bendo chino ba selo mo coiffer kitoko ba maquillage mo kitoko luki maquillage mo kitoko so yo nous moni ko zoko ko lata te ozoko ko zongela ba style normal te zo styliste la taka ba biliko mo chic za la féminine ko lata ka biso te ke o lata biso ba boti moko boye ba janspile utili biso bakoupe moko boye ezanga forme eza donc makolo yango pandi boye totia sikoyo nio opandi biso makolo bongo ntango sikoyo bakomba ntango baya kotia omisapi oyo bacongolais yo moko yo opanzela biso makolo atala otika tala photo non ozosala biso pasi pardon changer omoni yo changer mpo soki ochange te tokochange so na makasi tolakisi soki bacongolais basalaka na ndenge te lokolo banda oyemba lingala wana ça veut dire koza congolais oza congolaise oyo comprendre toza bana tata bo kipe makambo na yo vi nanga etali bino te mama mobutu déjà alobaki yango yo botama na tanga mobutu alobaki yango toza bana tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko toza famille c'est ma vie c'est ta vie te ntango yo ozosala carrière onosala la carrière mpona bacongolais ntango yo oyembaka natamboli oyembaka yango na lingala donc ntango oyembaka yango na lingala ça veut dire que oza congolaise toza bana tata bo bana mama bo ekolo bo changer Nathalie Makoma nalobi yo ozomona te vraiment ke ça va pas batalent vraiment don nzambe atia kati na yo mo ozomona te ke vraiment likabo nzambe apesi nga vraiment ezoconcorde te na elateli na nga na bacoiffure nga nazosala donc nzambe apesi yo batala ngongo ya baangelu ala yo moko moni yo moko lingi yo moko komi na yo na bastile moko ya badiabulu bastile ozosalela biso wana bilamba bilatela ya mwanzi okomi nango oyo eza bilatela mwande ya bademo mama soka ndo okoma na kopumbwa na butu bastile oyo ozosalela biso oyo eza bastile oyo ya bato bapumbwaka na butu ya bandoki pourquoi osala biso bacongolais motema pasi donc bacommentaire oyo bato batielaka wana bafoto oyo otiaka wana njo otangaka yango te namoni okomosaka na biso Nathalie omoni yo Nathalie omoni yo okomosaka na biso tokozala tokangi maboko bali tobaki yo bamoni donc kutuko omoni ndenge oza wana makolo kutu deja opanzi oyo bafoto nazomona opanzeli biso makolo biso tokanguka nde maboko ale tozwi bamondongo bapilipili tobaki yo kuna na se comme ça sikoyo esui yo vraiment okangi wana ochange mbala moko oyo comprendre yo mwana poto mopimbi okomi kolata okomi na misalama donc elateli vraiment ezolakisaka Nathalie akomi misalama te Nathalie akomi ndoki mpo elateli wana ozolatela biso elateli ya bacoro yo mwasi kitoko nzambe apesi oyo bavoi moko extraordinaire bavoi na yo eza bavoi ya bamaria carré bavoi na yo eza bavoi ya baceline dion bavoi na yo ezomérite barobe de gala ezomérite bateni moko boye chic voi na yo ezomérite bacoiffure moko boye ya bagrande dame baboucle d'oreille moko boye ya ngelingeli olateli biso robe moko boye de soirée
ou bien olati biso ba robe moko ya chic, olati biso ba ensemble moko ya ba tailleur moko boye ya bien ba talon. Yo bo voir na yo mérité ozala na style moko vestimentaire chic pour y accompagner voir na yo. Même attends aux allumes ba style ba diabolos pour mon style là ba gothique on est ba style ba sataniste. Même attends ça là ba style ba sataniste mais ça là on anda pas na bino. O ba style yo zo la te ba style ba démon ba sataniste. Mais quand même public au balingaka yo au balingaka vraiment au balingaka yo mingi ça là bon quand même plaisir là tela biso bien longola tika ko tila biso ba suka ba vert ba jaune ba rouge wana ozomo ata que ça va pas ya una mobali on va bala yo vraiment papa na ngai so PJC moi sinon vraiment azo beba boy moi sinon so koma pas boy moi sinon kalata so kota fou. Alors, pour ça, comme les bombes, pour moi, comme ça, oui, ils ont là que ça. Moi, bah sémence, il y a les bombes, ils en ont un moutou. Ils auront mon abattoir, ça va bien, mon abattoir, ils auront un kitoko, alors moi c'est kitoko. Même temps, il y a un sara fitini na papa, il y a un avec la jolibilité, toujours malgré ma coiffure en haut. Moi, les bombes, ils bandent au sang, et il y a, mais quand même, ça qui moi bien. Tant au moins, moi, ça comme il faut. Heureusement, ça, moi, c'est mon anzelate. Liba les akate ke bosi banakana bosala makambo ba salité na kata chambre liba la ezape soko moni molonga lina ya komi kotenga ma molonga lina komi na banzela mabe molonga na komi na elateli moko mabe yo uza mutu uza neti papa na ye uza mutu zongi sa na nzelo bi mwasi nanga tala boye tala ba fan balingi uzala boye parce que naza sûr yo tanga ba commentaire ba tela kaye yo zaka te rôle ne zaka te oza robot ça ke bana non rôle ne pesa ke tala ke moi nanga comme na nzela mabe moi nanga tala be latela comme lata mikolo azonga na nzela Nathalie moni yo passe comme stable moni yo Nathalie ke baka na yoki yo za moto il faut so donc moni ozo ko sa libom ozo sa ozo ko sa libom tant to ko bako ba peli moni yo mo panzi so makolo et beaucoup de style mo liti mo likwa nganza on dirait ki pungu yo uzanga ndoki te na moni yo pumbwaka moni yo ole déjà ki ndoki po makambo so sala on est sous-juste toza oza mutu ko makolo les gens panzeli biso oza mutu kanyo maboko to baki ba mondongo ba pilipili tango ko soyo bon comprendre que congolais ba saka na ete et pour nous ça biso mutema pasi boyiko yo mona te ke voix on nzamba pesinga il faut na batela yango talon nzamba pesinga na batela monene ko batela ngo zaka teke so ki nene ko batela ngo pesa ke ozo sala ba vidéo moko boy o bato bazo ko encourager toujours au carrière nous qui est toujours le bosso tout le monde dit aujourd'hui Nathalie elle est bien habillée Nathalie elle est bien coiffée Nathalie ils ont maximum un de plus même maintenant on sait musique mais moi quand moi photo moi bolati moi ensemble moi qui toko ou mettre en valeur te commenter Nathalie elle est bien habillée aujourd'hui même yo moko pe donc et romantiser sur ba point sur la carrière na yo comme si moi OK pas quoi faire à ça yo coiffer moi ba bendo chino ba c'est moi coiffer qui toko ba maquiller moi qui toko qui maquiller moi qui toko so yo nous moni ko zoko ko lata te ozoko ko zongela ba style normalité zo styliste la taka ba biloko mo chic za la féminine ko lata ka biso teke o lata biso ba boti moko boye ba janspile uti biso ba couper moko boye zanga forme ça donc makolo ngo pandi boye to tcha siko ni opandi biso makolo bongo donc siko ba combat donc ba ya ko tcho misapi ba congolais yo moko yo pandi biso makolo ata uti ka ta la photo non ozo ça se passe pardon changer omoni yo changer pour se changer te to changer so na makasi to la kiso ki ba congolais ba sala na ba ndete yokolo banda oyemba lingala wana ça veut dire qu'on est congolais tous à congolaise. Vous comprenez? Tout ça, tata, tu peux m'accompagner, viens avec ta livinoté. Maman, mon bout déjà le bac yo botama na tanga mon bout. Mon bout à le bac tout ça, tata bo, moko, maman bo, moko, école bo, moko, tout ça famille. C'est ma vie, c'est ta vie. T'as vu ça la carrière, nous ça la carrière pour les Congolais. Tango yembaka na tamboli na oyembaka ngona lingala donc to oyembaka ngona lingala ça veut dire que ça congolaise to za bana tata bo bana mama bo ekolo bo